Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon hein, mon amuluba botama muluba ka sentiment bon d'accord dans mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na papa pourquoi pas na Georges Djunga o tete la kema fumbe ba mbote na yo ebele place aux amis na maman chérie maman Madongo ma la patrona moi ça ya fiotingo mamote na yo vraiment toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir hein vous avez droit au yeba vraiment ba sœur na ngai po bino molinga te ba benga bino ba mama ba sœur na ngai ya poto bison soto abana kin oza congolaise pourquoi so komi au voyage au Kenya Europe olongoli culture na yo olati o kuti kuna okomosala ndenge nyonso lingi lisolo na biso ya lelo vraiment eza lisolo moko ya pasi o tozo lakisa ke genre ya bana basi oyo akuti mobali na mwana na ye mais azolinga kolinga mwana ya mobali te to ba o chaka ke o aza mwana ngata za mwana mbanda na nga to ba bato bakoka kobokola mwana ya mutu te bandeko ezaki na ndeko moko ya mobali awa na Kinshasa ndenge ezalaka amibotela mwana ye awa na kin ti ya bundi na vie ayo kokende France kokenda ke France avant longwana Kinshasa si ba boya na kina mama mwana ye to ba nenga kenda ki na ye wana zaki na posa ke ngape na ke sera na ke luka vinanga na sala pe vinanga ye aye kolingana na tanti na biso tanti Karine na France balingani babalani mais tellement pe ndeko mobali atika ye mwana ye awa mutema nyonso ezaye kana mwana ye aye kobengisa mwana ye mwana wana azalaki na Princilia azalaki na âge ya 10 ans toloba koya Princilia akomi na France Princilia atikala kozala la bienvenue te na ndako wana aza na poto mais aza maltraité ozomona alobi ozomona vraiment ba injustice ezala omona pela mutu azolakisa yo pena ke oza mwana na ngai te bino mo boyebi ba mama mbanda to basalaka ke alobi anyokola abimisaki mutema mabe ndenge ezalaka bandeko maltraitance nous boyebi mwana na âge ya 10 ans tellement a maltraité kaye trop ko gangela ye hein toloba akoma le roi mutu mo banga ka mais quand même ko expliquer na école ya bande ko tanga na bato social so babengi ye mama na ye wana demi mère na ye akomi ya pesaka apusaka ba raison mususu tellement zaki mabege mwana West Afrique aye maman na bande ko pousser ka réseau lokola tchana mutu ke ngana nza maman na yete yango zo mona kiazolo babongo eloko te pour la intimité soka zaki mwana abotami na poto balinga ba réagir bongo te tolo ba première fois tant kaka yaki déjà que asololi na batu ya social balinga ba luka balandela mais tellement ba oki ke mwana West Afrique ezaki ane na ye liboso pe atanga maman na zaleka toujours na raison tellement pe papa zaini na bolingo moi sina makasi mwana banda ozaka maltraité camarade ya maman à West Afrique aye koya aye na ndaku wana eloko liboso nanu ye pa koti na je ya masa na ye maltraitance vraiment na mwana wana ko Princilia za ndako papa na ye maza l'aise te bandeko si camarade mama suka wana te abimisi kalobi mwana oyo ayibi nga mbongo na sak na nga ayibi nga mbongo
ba bandi ko fouiller mwana ba fouiller ba moni pe loko moko te ane sili programme na bango kuna esili allez papa lokola déjà que maman alamba qui est déjà na bolingo mo yebi kaka moi si sera décidé likambe pas mobali suka ko kitsaka mobali surtout que basi ya poto basi na bolimbisanga bino nyonso te mais tellement moko on a déjà sali mabe et on lo babongo a sali makasi mwana kiti na Afrique akiti na Afrique ezate ke ba kangisi ekoli batinde ye moko te papa na ye moko na vacances vraiment ko abino il faut kita kino ke tala maman na yo ke kotala pe na ba tantine na yo ba ye na mwana na Afrique to ba kokoma komi na Afrique bon mwana mona kike ndenge na ye na Afrique bo ba royamba ngati baroyamba ngai une année déjà ke na kitaki bango na ye lisusu baroyamba ngo mona kake batu bazana bilongi ya mawa ye moko kutezolekela ye oh papa bango ebise nyonso koyo kaka awa zwango ndenge nyonso kolingo zoelela ngo ba wana ba no vana na ipel côté papa bango azaki loger bandeko lobi nango ayebisa bi mwana lobi seulement zaye na tata na ye tantine o ya lingaka mingi leka papa na ye abino il faut que eta la tantine kokende kota la tantine papa bimisi valise oh mwana tuni papa comment yo kozwa valise mais ngana okeka na oketa la tantine o te za problème te bake na valise kokoma komi kuna papa zui mwana asundoli na maboko ya leki na ye. Après 3 jours, papa zongi France. Moi, na tikali na kin yobe déjà que asali déjà presque une année na poto. A comme déjà que na makamuka ya poto ninga za poto ya so que poto sali une année nyo se komi ninga wana. Classe saison a raté classe saisongi. Papa a changé numéro de téléphone. Tanti na ye moko kutu. Abenga azora ndeko mobali te abengi ba grande sœur na ba mususu bazakuna ba grande sœur na ba bazokama bazala informer te ke mwana Princile azokita Kinshasa oh biso na kinto benga ba diabo euti na nai na mwasi ya papa otala degré ya kimutema mabe mama Karine mutema mabe makasi bandeko mwana tikali na kin souci akoti na hôpital babengi papa wapi so bandeko baza na poto bake koluka papa babi aza mwana mabe aza na misala mabe tala depa ya kin akanga ba vine akanga vina ngai bo ndenge na ndo mene vi awa bo ezali su bongo te yango nazongisi mwana kuna vraiment yango to lobela na ba mamo yo ye libala oyo kokuta mobali na mwana na ye pourquoi okomisa mwana wana mbanda na yo mwana wana akotira oza jamais na place o mobali na ondenga lingelela ko jamais ana place na ndenge papa lingaka papa na mwana yo poza na place na ondenge mobali lingaka mwasi na ngai mbete olara jamais bokokabolango na ye kotala degré ya motema mabe na yebite bandeko na biso o ya basi yo boza na poto vraiment bo excuser nga tango oza congolaise en plus oza mama wana za makila na yo makilo eza na bana wana eza pa na yo pourquoi ko sala mwana bongo otikali na oya yo ndo boti baza ba princesse wana zo mériter poto te mwana ndeto oloba boza na Afrique au souffrir toba kijika nyonso ya nango sesili classe ya bien o ba ya bande ko tanga esili papa na yako ka même pas ko futela Minerval même pas ya $200 ya $100 na kina ko ka ngote likola na likola mwasi finalement bande ko na biso basi bino bokenda rapoto bande na biso pe mibali bazaba umbuna bino te yo komisi mobali wana kangi yo komisi le roi ya yo moko
olingi te kasa la famille na yo mbongo yo pesa na famille na yo ba oke okanga te mais so mobali azo pesa na famille na er wana ndeke ba ko tiela biso freinage na blocage famille mobali bazaka bandoki yango zo mona ba makambe bele zo koma na Kinshasa o mona mabe zo koma mutalala ki kaka bwala mu pour akufi pour ni motema mabe to mona rat mutu mso akoza na misa mabe apesi pe chance na bana mais ce que tant apesi bino chance wana yo mwana komi na poto est-ce que non ayeba non il faut ko zonga ka bandiro la biso tant olinga na mbole faut zonga source oyeba mobali wana ya poto na moyen ni po mingi pe ba kosa reke ngani na zabwe na zana mbongo na kit na banda ko vivre bien yango ne na sa makasi na ya mingi ba tekisa au moins pendant que papa on a venu zalaka na papa lopango mais lelo akoma locataire akoma locataire pour la nini andimaka te ka lopango na ya bifona tinda mwana nga na poto mwana koma na poto akeko bala OK akeko bala nde problème biloko tinda na famille ya mwasi ezaka biloko belé wana osale ba carton mama na yo osale le mwa koli mo ba mukie otinda maboko ya muntu emsu pozo wango nanu boy pasi koli wana otinda na kata na pas même 1 euro okokochela été mais la famille moi so tali makamu degré bande kwa mobala zo sala ondimati mwana na yo moko mwana omoko ya liboso osala elo lenge wana yango moi songa manipuler ki on ndenge nini bandeko to sa no analyse biso balandi ya Congo check bino balandi ya Congo check bo sala analyse ngapena sala analyse na plateau vraiment pour ani roza mutema mabe tina niveau oyo soko Monique o revana na ona mwana wana te mwana wana zaki na batantine na ye ba oloba bien aza batantine na ye mususu na poto wana zoye kene kotika ye pa bandeko est-ce que na famille ya mama ya mwana wana ya Princilia famille na bango mobimba est-ce que bazata na mutu moko boye tata na poto ata voisine na bango o mama mwana na yeba na oketika mwana sa mesane na vie ya bien oyo kotika mwana na Afrique kotika epe na famille ya mama na ye oketika et pas ba tantine tantine azala bien azala tantine moko bien de biso to boko la ba Israël to boko la ba mère fille to boko la ba Victoria to boko la ba Rodney so azana eka tantine moko boye ke atala ka intérêt na ye vraiment za pasi mais yo na poto zo vivre bien o kanga ba photo bien o signer même ba contrat na ba boutique blouson boye soko ebimi ozana droit rozwa blouson wana famille na yo ana kino tika on na pasi boye baba source ya ba mbongo bokendele la poto ata na era ezaki na mbongo mukomboso il faut yeba ata lelo ekita na valeur ya $5 faut yeba ke na kenela na moyen nini il faut kozongaka mingi otala bango wana boye ba obwaka ina ba musicien ba obwaka ina ba chroniqueuse ba obwaka ina ba théâtre mais soko kepa na bango boye to ba olinga kututi mbongo na ye eza mpo na ba pire petit na ye na ba pire petite na ye mais otali mpo na bango baosouffrir surtout bana mibali bana basi kutu ezalaka moi bien mais bana mibali surtout kaka ke soki azwi mwasi ke bakutana na mwasi wana na poto wana nde ya oyoka mposa osangisa na ye compte bancaire tongo mususu toka ba masolo osangisi na ye compte bancaire yo zibe na compte na yoko o ezaka chaque fin du mois ekotaka mbongo ye na mayele mabe wana mususu mu compte na ye wana mais aza su na compte mususu tala degré tozoke kokomila ba famille na biso en Afrique bazo souffrir soko lingo osalela soki lingo sala koli il faut mona kolengo ba otina na famille ya mobali ezanga tatina bolo binde ko muso abiso pe na kinto lataka ballon wana ebimisaka pe bilamba bien otali pe na muntu muso asaleli bino koli na poto bo o regretter oki ata posa okangisela ye mais otali biloko yazotina na famille wana mususu ko obi oui ça va
pona nini motema mabe tobo ite atande ba yemba déjà muto ayemba na yemba ngo metiti mana yemba lwambo a obokoli mwana yambanda obokoli elima ko pratiquant makasi bongo te mwana ba pe mwana mukie ayena 10 ans azongi na 11 ans finalement pourquoi motema mabe quelle torture osana ope à l'aise na yo mwana mobali ba manipuloti na niveau wana mwana na yo pe na ya bo jeunesse oyo lakisa ke ndenge nga naza boye mukongo na ngai esalaka premier mois no pe no mona na vie nini pe lakisa ke o ba botoli yo wana mibale wana mwasi na mobali wana baza na ndako wana nini ezo lakisa ke baza ya yo omona pe baza ya yo te mozwi makila na ozongisi na Afrique lelo mwana wana azo souffrir abeli aozanga même na kisi oko ka pas même kotina même 100 € ya pambo ko kotina ngote na famille na oku non osala nanu eloko te moke sous ozi charge ya mwana ozi sous obakise libango vraiment soko yeba kikie okokoka na yo bongo te pe moi songa za mutema be ondimi nanu mwana aye omonisi ebimona mesu après ndimi su bazongi sekine tala degré ya mutema bebe omona ke mwasi o azana bolingwa mobali wana te po mwana na ti alongo Afrique aya na poto mobali wana dépensaki combien po mona ke mbongo na yo ezolobela ye eloko moko te vraiment hein bino bolinga te babenga bino ba mama na boyo tuna na commentaire obotela nga wapi ba massa ba grande sœur ba petite sœur pourquoi vous changer so bala ina mbali kokoma maltraiter mobali te kokanga famille mobali ndoki te luko ba source oyo mobali mbongo o mobali wana kende la poto asalaka nini yo tikaka mama mobali ti lelo lamba kwanga tikaka mama mobali ti lelo ayebi gwa super te liputa super te o tikaka mama mobali balela na ba commune lokwa ba eda biso na ba commune ba koma olela bibembe pourquoi pas balela na lupango na emoko ba décorer yango vraiment ba ndeko o bo sala bongo boluka bo changer soko boyi na ona ndaku no obike o koka ko vivre ndaku moko na mwana mbanda te yebisa mobali aluka solution mais ko sala te ke ndenge sali boy vraiment merci beaucoup. Oh vraiment na zena ngo ya koyebisa bino ko betela bino vraiment histoire vraie ezo salama ya mwana biso Princilia na mama o ya motema mabe soka eswa comment on a commentaire finganga et ça il est au morte nous avons motema mabe tina niveau oza motema mabe. Merci beaucoup, merci encore à mon boss, mon patron. Merci papa pour la confiance. Papa Sibo Mutombo depuis Allemagne. Merci beaucoup, pourquoi pas à Georges Djunga, mon vieux moi sola bien. Peut-être la que ma fumbe to ba mutete là. Maintenant ça va ba tete là ba kabate mais nga la sentir pas Georges Djunga, ya kabaka na honorable papi Zila, honorable. Hein, to sola ko et ça a bien ma casse. Merci vraiment na partage na ondengo sala na senti vraiment oza sima musala merci encore na maman Madongoma la patronne moi ça y a fiotingo maman mon chéri mambote na vraiment belé lisusu na libota na mobima. Merci encore na mon réalisateur Metiti Manzo ça qui est toujours bon mona émission vous avez droit de savoir kitoko boye sans kitoko boye wana vraiment Metiti ma hein bozaka hein bozaka connecter na chaîne bino bo s'abonner pour ça la bien ah ba check et belé bo checker et ça la bien makasi to monani check comment check TV yasi bo mutombo comment check TV yasi bo mutombo